bomoko ya mboka.com émission donc kuna so côté na site wana au mona makambe belé bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bise mission bongo bino bosawa pona site yo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga keza site moko yo kende musika ya on a pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W bomoko ya mboka bomoko ya mboka 3W. Bonjour bande konanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo bomoko ya mboka. Babi si vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko kitoko lilo. Babi, bye bye Anna Pipo. Salut très chers internautes de www.bomokoyamboka. Je suis très heureuse d'être là devant vous encore une fois de plus pour vous présenter votre tout nouveau numéro de votre émission que vous allez commencer à suivre désormais na site Nabino Oyo www.bomokoyamboka. Donc émission Nabiso comme on ezali masolo ya kati donc na masolo ya kati tokozo attend un peu na bino ba internaute na biso donc bobanda kolanda ko comprendre ce qui se passe na actuellement na poto donc na communauté congolaise en particulier pourquoi pas communauté africaine en général voilà. Donc émission Oyo eza juste wana tozo expliquer bino tozo bete la bino makambo ezo se passé ou peut-être bino bozo ignorer to boyebité. Donc lelo eza un frère na biso moko a bengaki a pesi biso un peu situation oya oti ko vivre. Yango totali vraiment to ki okanga motema te to vanda kimia donc to préférer to partager histoire ango na bino ba téléspectateurs na biso. Bon, mais quand un peu coupé ça va suggestion à bino selon problème moyo. Ce qui est très important, qu'on trouve un peu bah piste de solution pour que bande qu'on a biso oh bazo se comporter ma bé bah mais quand un peu qu'on changer. Voilà émission à biso titre nango ya lelo ezali âge ya puberté bah femme mariée nanda comme bala. Donc surtout biso na niveau ya Europe, tu remarqué que bah femme mariée bah tout se comporter vraiment dans ndenge ya malamuti. Bah ça la Sony na Congo na Afrique na mibali na bango na église tout ça yango lelo na invité na réservé les bino des invités donc beaucoup découvrir bango tout à l'heure des femmes mariées na musu saza on voit de yakobala donc ensemble to mekapé ko débattre sur sujet oyo na bino ba onyo so bozolanda biso parce que émission c'est passé en direct na radio na biso ya bomoko ya mboka to bokoti na Skype bo meka un peu ko réagir couper ça ba point de vue na bino selon problème moyo voilà là na ça l'appel déjà na ba invité na ngai ceux qui ba koki okota na plateau na biso ya bomoko ya mboka voilà OK bazo kota déjà salut Olga. Salut. Donc ndé bozo mona na yambeli bino maman Pauline yaza femme mariée ou yaza une femme modèle peut-être na foyer nae ensemble nae to mekampe ko beta li solo ko yeba qu'est-ce qui se passe pourquoi ba femme mariée bazo sala Sony donc eza bongo et là naza na sœur Julie yepe aza moko ya basio yo bazawana pona koloba so ima bezali donc na yambie pe lelo poto mekampe ko solo là
na to beta lisolo ya frère na biso oyo aza moko ya communauté africaine oyo tu ko subir problème donc oyo pesi pasi yango totali to ko vanda kimia te to lobaka donc na émission oyo masolo akati bo banda Rolanda masolo ebele oyo c'est passé déjà oyo c'est passé donc bo banda comprendre ngo poto aider bato bazo sama beba tika parce que eza malamu te voilà. Maman Pauline, Boni. Bien. Oza malamu, tiens micro. Dans malamu. Ma sœur Julie, ça va? Ça va le gars. Ok, bon. Maman Pauline, na yambio, na plateau na biso ya bomoko ya mboka. Toujours na cadre émission na biso masola kati. Ouais. Yo oza femme mariée. Ofa inanda kwa libala na papa na bana. Oza femme modèle. Yango to linga un peu to yeba o me camper ko expliquer biso. Moi si femme mariée à nani. Femme mariée à moi so il faut la modèle na communauté. Nanda kunae. Donc partout ici ka femme mariée aza, il faut se comporter comme femme mariée. Il faut la qui aza femme mariée, aza femme liberté. Ok. C'est ça. Donc Sœur Julie. Merci beaucoup Olga. Non, Loba, une femme mariée comme Maman Pauline Loba, Aza d'abord une femme respectueuse et femme Oyo, il faut tout quand même non pas respecter femme Oyo qui honorer na famille na ye balier batie nanda kwa libala. Donc balier officiellement voilà une femme mariée. Ok. Donc l'isolo alelu eza boye. Ndeko na biso moko komeli biso, eza na problème au tuko kuta nango. Moi si na ye abala coutumièrement, baké na civil, baké na l'état, civil c'est ça l'état, excusez-moi, pour la tautologie, baké devant église et tout ça. Mais par après, moi ça zarana mobali puis ba passer ba sali baton et belé na mobali na ye. Mais moi si derrière mobali na ye, azarkana ba vie na ye ya malamu te. Donc une femme mariée mais à Kendaranaye, comme on a ba petit ami na libanda, azoka ba petit garçon abimarana bango, soit disons mobile naye, à ce qui paranaye, te ce qui nini. Et pourtant ba passer ba temps et belé na mobile wana ba vanda mobile honoraye et tout. Je sais pas ko qui pété. Ndeko tinda yo moi ça libala obima libanda, okende kozwa petit ami, pe boyfriend naye angwa lobby. Que ya yebi na été soit disant moi si on a ndaka donc là on comprend que basi ma bala bazo bima bazo kende ko linga bango moko ba mibali libanda na ebite mama Pauline yo monyango ndenge nini. Normalement eza normalement ko la éducation pe quelque part ya ici comme mutawuti. Et puis, ils ont l'accendé ni mutatamboli na vie na ye. Parce que normalement, moi, ça li bala. A ta problème, ils ont des niveaux arrangés, on a katanda kuna bino. Au quoi arranger, on te na okendo luka petit abili banda. De orange problème, ils ont a katanda kuna bino non. Donc moi, ça li bala toujours soit li kambeza il faut au solo là. Toi na mboka poto, ba stress eza makambo beleza. Donc tant où yo so ndimaki. Kondi mamobali abato ya na kata famille no abimisa mbongo apesa boleki et pas l'état boleki na miso nzambe donc il faut à la femme moko oza femme moko modèle donc atali kambango eye ndenge nini ata problème ngo eza na kata ndako no ya ndenge nini il faut toujours koyeba ndenge nini na ko maîtriser problème eza na kata ndako na. Donc yango déjà raison to moi ça ko pousser que balanga akiparanga te yango na kende libanda. Donc c'est pas une raison. OK, ma sœur Julie. Non le baboye selon histoire na yondo to loba yande konabiso. Je dirais que déjà cette femme n'est pas une bonne femme. Azana no immature pe na marambu e o etali libala. Elle ne te pas prête ya kokota libala to lobaki ya kota kiango kara alingia kota a passer baton et belé pena mobile yango donc to éviter ce qui a banda ba jeune na wana depuis kala to ka lelo ndenzamba bimisi yango na poisa kasi yango na lobi que elle n'est pas une bonne femme parce que ndenge pe bible ebisi biso que une
sage-femme bâtit sa maison. Ouais. Et moi, je suis à Zoba, à détruire en haut de ses propres mains. Donc, ils en ont raison, mon côté, oh, yoko salake, moi, si, oh, babini, moi, c'est libala, oh, salabuzo, balibanda, aux amours, si malam, te. Tu vois? Donc, on a le bac, moi, je suis à moi, si malam, moi, tam, kete. Parce que zo bate la, libala, na été, azo paie sa valeur, na, libala, na été. Azo respecter pe mobile na été. Tu vois, azo respecter ba rôle ya moi si ya libala té. Parce que moi si ya libala normalement ba rôle na yeza que tu aimes ton mari. Ozo lingo rendre foyer no heureux. Et puis ozo élever banana yo malamu pozo linga bango. Tu vois, quand je parle de rendre ton foyer heureux, nazo mona directement que tu t'es soumis, hein, on a soumis, c'est pas mal na yo. Nyon so mobile no alingi au sali, tu vois. Mais ceux qui yo au commis que makamususu ozo sala ya bien te libanda, tu n'es pas une bonne femme. Ok, maintenant voilà. Et là on musuto ni toyeba. Rôle ya moi c'est libala. À côté ya mobile nae. Donc tout près à mobile nae, il faut ça ndenge nini. Ceux qui selon gars bon en fait, rôle ya moi c'est libala. Vis-à-vis à mobile naie. Donc ceux qui peut-être mobile azo se comporter malamuté. Rôle na yo moi si ezanini. Ouais, tango oza moi salibala. Mobile na aza ko se comporter malamuté. Na côté nini. Donc dans le sens que mobile a ce qui paranoté soit disant simba rayoté aza tendre te yo zela yo kaba chéri je t'aime mobile ya lobarana ngote yango zo ke libanda po yo kaba je t'aime wana ya kilo. Ouais, normalement eza raison te. Pour na mobile se comporter bien te. Il faut banda dans na ebandeli. Banda na ebandeli tango bandaki. Ezala ndeni. Po boya ko arriver ti boko misika moko. Boya ko arriver ti boko manalibala boko tsaba famille pe na kata makama pourtant to bandaka ezala te ke ye kamba mo na kata famille non ezana no bino mi bale mwasi na mbali ngai na côté na ngai mobali na nga o azala tendre te donc il faut na mitala na nga moko na o se comporter ndenge nini pona mobali na nga azala tendre te et bandi tangu nini mobali na nga azala tendre te na nga. Donc il faut tala nyos toana, il faut tala ne bandeli. Ezati ko tala ka lelo sika bokomi non. Il faut zonga na liboso ne bandeli. Otani non ne bandeli zala ki ndenge nini to et to banda ndenge nini to banda vivre ndeni. Na zala ki na ndenge nini, ya zala na ndenge nini. Tango mona ba fai kota mobali ke non azo s'occuper na auto occuper te. Yo moi c'est libala, il faut ça l'effort mobali na yo, attention na ye ezali pa na yo. Si vous effort en wana okosala ngo ndenge nini problème normalement eza kaka na bandenge belé parce que eza na mususu tam su banda copine vous allez bien vous banda ko vivre bien ni tout ça à l'aise mais tant beaucoup mesika moko o mobile tam su banda ko zela zwe pa no ozo ngote tam su respect envers yezate oyebi ndenga olambela mobile no biloko ko chelete na basa poto eza anga la ultime sana lembi nanga kende ka ozo biloko no la lamba eza kuna na cuisine mususu pe na yebi o ngamo na yebi moi ça obimake musala tikete loko lamba anda kute mobile azo senga biloko olie pa ba voisin bon déjà eza déjà au bandi déjà ko boma foyer na siko soki voisine oyo mobile akio senga biloko ana zani pe célibataire. C'est quoi au tendresse mobile au pesa tendresse côté ni aponi na côté za côté ba osalela enyo voilà donc ça avant na ya ko condamner mobile il faut na komita la yo moko mizongi sinon na kati na yo et puis na couple ndenge za na chaque fois il faut bozala na dialogue dialogue le kinyonso voilà donc dialogue le kinyonso a papa na moni okoto yo mikolo penza eza kututena no benga na mutalibando bandolele pa mutalibanda non et alors bino mbale po mkolo bokutana mtu ana libanda zalate bozalaka bino mibale boyebi malobani no mobile na bimisa ke pa na apona yo
oyebi oni yo zongisa ke pa mobali no donc eza no bino mibale na bofandi no bino mibale papa tala na omona boye nazo sepela nango te ye pe so azana ba défaut amoni pa no yebisi pe soki pa moni ba défaut pa nanga ko bombela nga te fo yebisanga toza batu na luka ko sala yo plaisir na luka ko changer. Ok. Sœur Julie, est-ce que moi c'est Libala, une femme mariée, à quoi ozala na ba contact partout na ba Facebook ba la mibali ba komelake ba message ba benga kaye ba air tardive alors que c'est une femme mariée azana mobali nae pendant que son mari n'est pas là il a profité à ça a tchatcher na ba copain nae ba message tout ça et puis ceux qui mobali la tuni ya lobi baza ba minanga baza ba camarade donc est-ce que moi c'est Libala cause na ba ninga ya mibali bongo selon yo vraiment moni place on a ndeni? Moi je dirais catégoriquement que non. Et on a le déjà bandé dit que une femme mariée il faut savoir comment te respecter. Donc ceux qui déjà au Bali au moni que ozaki na ba camarades ya mibali to boité peut-être au koza na bango. Mais ça dépend aussi de l'homme. Ceux qui mobile no alingi pe ba camarades wana oza na bango. Et à part wana Kobenga n'est pas tardif pour moi si elle Libala une femme mariée ce n'est pas bien et ça respect pour na yo mon côté pour que ça peut m'bal nous respecter donc il faut na nous kotika ba camarade amibali libanda sopende ni wana bonjour oui ko tuna ba santé ça va mais ko zora ba temps et belé na ba téléphone bo solo laka mais non une femme mariée ne se comporte pas comme ça c'est pas bien. Yangwana donc il faut kotika ba contact wana libanda ils a bien été pour une femme mariée donc voilà. Maman biso donc yo monindeni une femme mariée est-ce qu'on cause à peine moi camarade ta camarade na ya mobali à cause na libanda to ayamba ba appel camarade na wana benga ye yo monindeni ekoki na on peut ko sala maintenant. Moi c'est Libala on va benga femme mariée normalement camarade no numéro 1 ils en ont mobile non camarade no numéro 1 ils en ont mobile non ils en ont te que ozo ba camarade libanda parce que tant yo za ba camarade libanda ozo pesa tant mingi na ba camarade que mobile no tant ni bo za na dialogue na katanda kuna bino tani ni boko ça ba projet o eza bino ya venir. Moi ça Libala normalement camarade numéro 1 eza mobile nae. Okoki ozala kuto ta na ami ya mwasi mais ami ana aza camarade numéro 1 te. Camarade numéro 1 eza mobile na yo. OK. Donc tu comprendre que donc moi c'est Libala eza vraiment normalité ozala na ba mi libanda en dehors ya mobile na yo o tchachakana bango surtout ya mibali c'est ça peut-être ba oyo mobile na yo ayebi là au moins peut-être mobile na fréquentaka donc mais ceux qui eza vraiment ba mi ceux qui ndenge nini wana vraiment oza dinte ya obenga maman c'est Libala na yebi souté maman la biso est-ce que maman Pauline okoki kozala na parce que mobile ya moi si wana dans lobby moi si na ya la mka défendre tongo akena e moi ko kimambangu et tout tala na poto liberté za nango total oki okanga mutu liberté na été mobile pe a pe to sala bat basala na bango ba temps plein okola mka tongo ke musala mobile tellement que komi ko banga ayebi souté asa ndenge nini po moi si wana zo bangisa e na ebité moi ça sengi bolimbisi azo senga bolimbisi ke akusala susute en même temps ba parents pe baza derrière makambwana bazo luka bakitsa mobali ke ba meka ko bongisa et tout à pardonner na ka ya infidélité vraiment est-ce que pardon ekoki koza un impact na kati wana na ka ya infidélité eza siko kotalela mobali ye moko eza otala ba parente ezotala batute ezotala mobali ye moko ezotala même pas famille mobali nini ezotala mobali ye moko alingi nini mobali ye moko azana motema ya ko pardonner moi si na ye ba fanda ou bien pas décision c'est pas mobali donc décision c'est pas mobali c'est un mobali ndé oye donc ce qui mobali na bible pe eza nango péché te
ce mobile a pardonné moi sinaye mais ce mobile pas lingi ko pardonner pe moi sinete eza ngo pe péché te Serge Lio Monique pardon et qui cause un impact dans le cas d'infidélité. Oui, pourquoi pas, parce que la Bible est un moment que pardon et en a forcément et libéraka. Donc, moi, si ceux qui enseignent pardon, là maintenant, ça dépend de l'homme. Donc, mon bal, il soit Monique a pardonné, gloire à Dieu, a pardonné. Mais, moi, c'est un monde atika. Est-ce qu'à Koutika, c'est ça le problème? Voilà, c'est ça le problème. Ceux qui est commis qui est azo continuer, wana, aza moi si malamte. Moi si malamte parce que ta Bible est lobby que et nakawana. Donc, mobile par boya, akepe il se remarie avec une autre femme. Parce que apparemment réputation à moi c'est un déjà au bébé. Donc tellement que à sali ni donc abima na ena bate belé ou peut-être me sous mobile na solo la kana bango ba se kaka mais à sa bima na bango. Donc moi c'est un coup to ba biso azotambo na nzela ba mi bali batala ke penda boy ba oseka o mona mtu msusu zo betali so ah o fio penda moi c'est mtu wana te wana likaya bayaya ta kombo ba obenga moi sa libala balobi baloba que passer na biso il rattrape biso toujours tu vois wana eza passé ya moi si eza passé na ye mabe so ki azo continuer na mais so eza passé na ye et que atiki passé na sima a continuer chemin na ye na mobali na ye kaka oyo abala ye wana c'est bien. C'est bien, passer les olobelo, tes réputations olobelo, tes réputations peut que tu kobonga nango, ba tika la mais ce qui yo yebi que na changé déjà et que nazo mais ma vie nanga na droiture, non mais ma vie nanga na ndenge bien. Voilà, ils ont un problème té. Donc voilà, ceux qui m'a bendé, ceux qui moi sont nazo continuer, soit nazo continuer. Alors moi je dirais bon, on les autres dépend d'embal. OK. Donc pour la sœur Julie te comprendre na biso que pardon et coquille n'a pas un impact na kati problème wana moi si oya libala oyo sali impudicité na kati anda kwa libala en étant avec ton mari nanda kwa libala OK yo bimi libanda osala rango a mettre reprise osala rango mais sali ke nzamba la raté ba ye kokanga yo donc yo kanisi moi si a bongo une mère des enfants tu as tes enfants à la maison mais se permettant ko sala on va même banana yo baninga na bango bazo yebisaka bango tala maman bino to mona kieboye moi si a bongo vraiment hein maman Pauline est-ce que mobali okoza na confiance à moi si a bongo est-ce que elo nini la kisi ki ako changer ako sala ngo souté ouais elo eza pasi yango wana po elo ko o ezo la kisake ako changer ezate donc ezaka mobali asenga ka sagesse nzabi parce que batu bakoki conseiller na ndenge nyonso tout mais sagesse o eza nzambe ka eleki parfois pe moi si azape na donc azape envoûté parfois envoûté ben oui donc tant envoûté tant on mi pese pas nzambe na pe tant musa ko délivrer donc azongi pe femme normale. Ouais, et koko za pas envoûtement parce que ce qui est ça qui a ça la kanango déjà. Et bon ce qui a ça na ekaka impudique. Donc ils ont na impudicité na ya makila. Est-ce que madame sous peut to éviter envoûtement oui ba diable pas à bébé ça bon moi mutu. Mais madame sous yo moko en étant parce que bon en fait ngai na éviter nazo parce que ndeko na biso mobali na minute azo landa biso. Aza besoin de aider parce que même ba parents bazolo ba ka pardonner et tout mais aza a commis confuse tellement que a moni belé pesa la première fois té est-ce que envoûtement à bongo et aussi la ka et ça moi ça na impudicité na yo cette mobile azo satisfaire yete to azo koka mobile wana té mobile moi si a bongo au pardonner ye ata OK na il faut me mailler na délivrance est-ce qu'envoûtement na yo wana et aussi là et kozonga à ce jour musuté comme il y a linga mibali alors que ndaje musu amoni jeune garçon musu ya fashion atali susu tonton na sepel na yo et kozonga raté eza ce qu'on passe pour nous yebe kezonga et kezonga li susuté mais impudicité pe eza kakelo moko eza normal ta
eza normal oui misusu eza ayebi ke eza mabe mais azosala yango consciemment parce que alingi yango soki ekomi consciemment mpona ye alingi yango wana ekomi mabe parce que wana eza azosala makambo na volonté na ye donc ntango azosala makambo na volonté na ye mobali aza ntina olimbi c'était pour mobali ana osouffre pamba le fait kaka ya kokende libanda oyebi ke toza na poto donc nyonso osala eza lokola 4 murs donc nyonso osala ekozonga toujours na matoi ya bato parce que awa eza lokola Kinshasa te oyo ezalaki obimina oyo peut-être kokutana na mutu mosusu avanda soki na commune nini mais eza kaka soki osali boye lobi ekóma na matoi ya libala okendaka libanda oyebi ke nde naza boye makambo ekoyokaka nango ngongo ekobetaka mbunde ekobetama mais tu le fais quand même en étant une femme mariée. Ouais, yangwane lo musuno eloko na oloba ezali yangwane nazongi na ona loba liboso makamso eza pe selon éducation. Eza selon esika mutu awuti. Donc nyonso to ezo compter na kati. Et puis elo musuno obeta c'était ba parents belé bazo sepelaka na zumbonga libala na lati lamba na sali boy na balisi mwana. Mais est-ce que baza ko éduquer bana bango avant kendo koba kokota na banda ko mabala malgré ba mabala ngo eza ngo nano ezo bana ngo nano yaka to fanda bo fai na bino nanu après so imbongo monani okyo bali mwasi est-ce que bazo éducation et pas ba parents na bango et puis éducation pe 5 pété pas ba parents to kenda ba église tozo ke ba église et puis tozo pe na ba maman pe baza ba maman mikolo. Donc et là qu'on a regretté na Suède na loba ba maman mikolo na Suède bazate. Ba maman Suède toza ba ombula moko. Ya solo. Oui. Parce que nga na eu expérience. Ya ko supporter nyos to le Canada kunanga. Ya ko gérer nda kunanga na moi mukende na géranda kunanga. Éducation uti na kata famille na ngatin. Éducation na o na eu ya gérer nda kunanga. Et uti pa maman libanda. Donc, non, ça va me maman Doris na France. Moi, c'est papa mère. Maman Charlotte Noland. Moi, c'est papa Doris. Donc, non, ça va me parce que maman n'a aidé à mingi. Mais on a Suède, maman bongo bazate. Bazate. De maman Suède, boya la bango coco là. Bazate. Non, on a mona ngate. Non, le balkambo on a mona. Mais nga na mona te ba maman souhaite bango mono na mabala déjà bazo koka na bango te donc nga nazaki encadré na ba maman nga ba camarade na ngeza ba maman ba jeune to bando kuta mbote bote ba camarade na nga vraiment ezai ba maman ba banana ko sepela na nde ba bando mona couple na biso à part ko sepela na couple na biso ba approcher kinga et puis tant na banda koza na ba problème maman na bazali toujours pembe nanga naza na problème te bazala ki na pembe nanga ko conseiller nga ko encadrer nga donc maman na moko na bosani mama side na Dordrecht na Hollande mama side leki ya mabele na Breda donc maman na pe abaza ba maman ba aider nga mingi ba maman yo quand on fandi na bango yo ka poso fanda na libala c'est ça baza ba moment quand on fandi na bango oyo ki poso fanda na libala donc bazo peso poso ko fanda na libala o sa buzo bandeni donc ba mama bongo toza bino pe na Suède hein Sergili yo moni ndeni babi na Suède dawa ba femme mariée o ya ba mama o ba vai na mabala o bazo pesa ba débutant na libala gu ya kovanda na libala ezate pe effectivement na katiote nga déjà na kenda na ndako moko boye na kuti moi sango ka azaye moko aza femme divorcée na tuni pourquoi za yo moko et tout eza non ka bona poto oyo poko divorcer na yo donc divorce ezala na ngo donc eza lokwa de moi vanda ya divorce donc mutu nyoso divorcer na aza asurenga pena ta yo ndo zabo divorcer na yo donc elekeli nganga bi mais ndeni mutu azo confirmer nga boy na ko divorcer boy e bangisi nga na ko bangisa na ebité vraiment c'est Julie. Mon problème est que tout le monde va comprendre qu'est-ce que c'est le mariage. Tant que vous se mettre d'accord, que vous s'unir, vous ça la foyer ensemble.
on se marie pour la vie. Faut yeba que aux ana mobali pour la vie. Et on te bat pour le meilleur et pour le pur. C'est quoi ebele ko marathon où il y a pur et comme mabé. Bon luka ba petit garçon libanda. C'est quoi Serge Julie pire ango wana, pire peut-être na kin, je sais pas, a peine na poto. Pire ango eza ndenge nini? Pure ko zala nyonso etali pure neti ba problème ko ya na foyer na yo, ozo ko surmonter en côté. Tu vois, peut-être mobile no pe a ko zala mo eloko mo incompréhension mo boye koti to azu mo problème mo boye économie pe ça arrive ça en Afrique te na poto pe zali omoni après okomo luka OK yoko linga libanda, c'est pas bien. Ba femme mariée, avant qu'on t'en a libal, il faut se sentir prête. Que olingo kota. Mais les autres, tout le monde a battu belé, bon kota ma bala parce que tel a balaki. Na la taka voile ya pembe, na la taka robe ya pembe, ba mona te na bali. Mais libala vraiment, oyebi na ote nini oye la kisi libala. Donc il faut se sentir nous prête que OK nengina bala ko bala pour sentiment. Nazo signaler que monsieur Zoleka en direct donc ba o nyonso ba olanda biso na niveau à radio bo meka ko kota na contact na biso lelo toza le je crois lelo tozali le 22 février donc 2015 bo benga monsieur Zoleka en direct ba o nyonso ba olanda biso na moment oyo bo benga boko ta contact na biso bo meka un peu copier ça va point de vue na bino sur makamboyo ezoleka na www.bomokoyamboka bo réagir et que ça la bien pour na frère na biso azolanda biso na bato ebele bazo vivre situation oyo ya bas na bango bazo zala infidèle na banda kwa libala ebele ba mibale ebele bazo souffrir surtout mibalo peut-être baza amikanda te azo vanda azo zela mukande pa mwasi. Donc bazo subir toutes sortes d'infidélité à bas na bango. Yango lelo vraiment toko kite photo lo belango pour que makambo esi là. Voyons l'émission na biso à lelo masolo ya 4 photo beta c'était na likambo yo. Oui Serge Julie continue. Voilà, je disais il faut se sentir prête dans ozo lingo balo. Moninga neti ngai ba maman pe belé ya mboko yo. Bango nyonso batuna ngaka yango yo bala mkoni. Yango yo bala mkoni. Donc on est battu sur les arabes. Ose là-bas senté yo. Oh, donc tu vois. Moni koba il faut se sentir prête. Ngai neti ngande naza bona lobango a nazo tanga. Nazo tanga. C'est vrai que j'ai un petit copain, mais nazo tanga. Non, se sentir prête te ko talibala. Pour ba mususu yo kata, ba mususu ko talibala bazo tanga pe bazo bakoti na libala pe bazo tanga mais ngana ko kango combiner en ôté tu vois pour ngai au mona mkomsu na vandi boye ozo tanga mais mobali oza obligé tu vois au lamba au sala boye ngasi ko so na sina se plonger nazo tanga oyo yebsanga opesa kanda tu vois et c'est ngasi ko ba biloko bongo eza bien te je me sens pas prête il faut se sentir prête tu vois pour voilà tout moni. Ok, continuez, appelle les quotas. Voilà, donc il faut se sentir prête. Totika, ceux qui ont monique, ils s'engager. Ok, pas mobile, ok, pas moi, sinayo. Yeba que c'est pour la vie. Yeba que kangami sunayo. Et que mon aïsou mi bali musu, tout le monde a pe basi musu, tout le monde a ka mobile nayo. So on a ba contact qui libanda, ou comme on a ba petit, ni no ça l'infidélité. Là, ce n'est pas bien. Tu n'es pas une bonne femme. Tu n'es pas digne d'être appelée une femme mariée. C'est pas bien. Il faut que tu bongo. Voilà. Voilà, il faut que tu oui. Problème sous ces âmes, on a eu Bassimi Baléa en Suède. Attends, on a eu Suède. Ah, na moni ndenge mouvement mboka ngweza na bimina moi 2 garçons 3 garçons na moni il faut dans tout le monde a fan d'année si noter ensemble. Oui. Donc azui na e mobali te que pona alingi mobali mais azui mobali pona couvrir salité na ye. Donc tant azui mobali pona bomba salité na yo oyo so salaki. Ouais ezali balate? Non. Pas du tout. Donc voilà, ma solo on peut nende yango to za ko luka. Donc ba se belé bazo bala po kaka. Bazo bala pona na qualité na ye. On bimina on moni ndenge mboka ngo zande ba sambisa basi tika na ba mbali na moko na fanda. Mais on ezali balate. Non. On ezali balate, on ko couvrir salité no pona
ti oluki mobali moko fanda donc c'est que ba wa libanda na politique bango te ozaka toujours na bango dans luki na ye moko na ye atie kaka échantillon ya mobali bamona kaki aza na nani mais na sima mobali na ye wana donc il y a na ye passe partout était vraiment pour la bolingo pour prochainement tant on a moi jeune garçon libanda qui est jeune garçon à Hollanda oui donc ça te comprendre bien ma balle be na poto eza na onka ma balle ya mascarade donc abali na ye kaka po ba mona kaza na mobali après avoir ko ça ba salité ko ça bo soto amonike akomi de na suka donc akoya riska tout là azune ka mo mutu moko luki ka mo yuma na ye moko boya che wana ya o azaka wana en même temps na sala ba vie na ngai na libala yuma zalate c'est ça na libala yuma zalate na libala yankepa zalate parce que déjà moko zo bima libanda dans mobali ozi pe na ebitende ko na biso na mobali asa penda parmi mibalo bazaka fidèle na bas na bango siko yo zima mobali na aza na e fidèle azo respecter yo et tout mais c'est que yenda za yuma parce que so ye pas za ko bima libanda yo pozo bima wa to ko babo abino no sa légalité ya moi c'est ça ya mobali te za yuma te to kutanaka yo uti na famille no za éducation na onde ba éduquer mobali pa uti na famille na ye aza na éducation o ba éduquer na famille na ye donc ezate que ce mobali azo bima tenda za yuma non et là on y est là que mobile ana za yuma eza kutu yonde mutu o bima libana yondo za yuma ti poza faible devant mibali une femme légère poza faible devant mibali donc mobile nyonso ya liboso no moni lokwa yo leki basi nyonso na kitoko oui wa mwasi te donc na catégorie ya basi ozate parce que mobile nyonso ya liboso no eza oui mobile nyonso ya liboso no et puis mibala ngo pe po na mobile ngo pe poussa liboso na yo on a déjà kandozati on a déjà katom so elateli na o nini donc yo moko za ba laisser aller moko kuzu donc o mobile kuto banga ne poussa te donc so to comprendre bien basi wana ba femme mariée wana pour que mibali bango mo ba tira pena mibali wana da olaxa déjà légèreté moko boye pa na e donc de ça ki mobala tali parce que mobala mekakati mobala otala bi otala mobala ya meki so akuti olenda atiki mais so akuti déjà légèreté fongo les portes et problème ezanini basi ana peso tali pe la plupart basi on va ça ki ndumba bo bazan bon kitote la plupart basi bele ba ça ki ndumba ba kitote na monyo kitoko ya bi ngape na nazala kitoko kona mitala bien te bien kaza mobile na ndako le fait ka ba biso za kitoko ouais ataza na mobile na ndako soko za mobile na ndako ele oni soko ndo lukalibanda vraiment ele oni oke lukalibanda o na kata ndako no ozwate donc basa bilongi mabe de bango wana pe basa bilongi magugu nzoto ne lamba yemba nzoto ta musuku tu soka lati lamba be mobile kuta oyo kata posa opusa pemene te donc nde basa ba olinga pe oke mitika amona ta musu tika na profiter ba sepela kananga na zala kitoko mozana no kitoko te amoni mibali bavandi donc ye penda vimbi atie mapeka bi wana ngai nde miss monde donc nzoka basekaka yo oyebaka te moi si il faut une femme faut moi moko ya caractère kolinga te que mobali nyonso asaprochaka na yo kolakisaka minu na yo ozoseka omoni mibali kando otolobaki bamekaka bayaka vraiment bameki une fois qu'à côté que les bango porte entrée, c'est fini. Moi, mon bali, tu es une femme mariée, tu es à la maison, mais au soir, mon bali, mon battant est belé, conversation, mon inutile. Donc, donc, c'est-à-dire, moi, mon bali, on a déjà dans mon tour, on a on se pèse moi espoir, mon boy, que un jour, on peut comme ensemble, tu vois. Oui. Donc voilà. Moi sinon nos autres baké moi ça li balo le baké takutu camarade bal nanga takutu lo bal nanga bo lo bal nanga bêtise ni tout ça et ba ndeni na yo et ba ndeni normal camarade bal no aya pour ça peu na bimis pe bêtise liboso na franchement donc on a déjà place moko eza polé la kokino leka facilement oui tu ne te respectes pas et loko siko basi on ba bossa na nyonso salaka malobi 99 jours ezalaka ya yo hein mais jour moko
eza nzambe wana nde jour baokango donc okoki osala makambo osala mais jour baokanga yo donc osambo nyonso osala wana ekobima na poasa nde lelo vraiment ndeko na biso wana mpenza ya mwasi wana oyo aza infidèle na ndako ya libala donc makambo nyonso asala ebimi tellement na poasa na soni donc aza mwasi ya soni ozosala soni ntina bana na yo okolisi déjà bana mais nayebi te puberté na yo eye na ndako ya libala donc eloko nini epusaki obali ka po bala bamona obali mpe talaka fumba na fête oyo bosala donc nayebi te vraiment donc makambo yango toobeta se te na makambo efo esila donc bino basi ya mabala boyeba kose comporter malamu oyo bozotambola mabe boyeba kose comporter malamu parce que makambo tokotika yango te tokobetela yango se te ntina suka oui eloko nga alingi naloba nga naolobaki libala eza yango kolata alliance te libala mpe ngai na comme au préféré vaut mieux kutu bato bafandi na bango bozwi temps na bino ya kofanda kedo bowelela kowelela kokemba mbango na libala mais yaka tovanda eza vraiment mais soki yaka tovanda eza respecté mais ba o pe ba yo pese bango mbo ba bala bango mba moko ka bango ande mtu ba obebisa donc so totali bien makambo mibali ba ya risquer ba bala kasute ba komaka kozwa atie ba vandi pour makambo yo Sergili babino no bobalite au moins que mibali au mona ngape mo ake misambo conseil za ya katovana conseil za il faut kozwa temps na yo avant qu'on s'engager ezaka te que kutena mobali kalelo lobi mba moko ko kotina ndaku mba moko bobandi ofanda nini tout ça non est-ce que basi wana bazo se comporter mabe na ndoko mabala ezaka ka basi oyo bakutani na lelo ba memi to ça peut moi sur ba vanda kinano neti mwasi wana na mwasi ba vanda kinano mobali na avant que babala eza ofanda na onte eza babiloko mo eza bokutani ka pressé bofande sika moko yebi no comportement mutu bien te yepa yebi pe ayo bien te tant siko boyo fande sika moko ba comportement comme bime comme grave kasi ba comportement comme bime comme grave mais pourquoi kasi koko matina libala c'est ça pourquoi koko matina libala ouais parce que toujours tant problème eza en kata ba foyer toujours ba conseiller bazala kati ba conseiller ba conseiller tant msou petit ba comme à niveau à libala et après tant msou na makamsou pe chanzaki mais tant moi ça commune na kata libala parce que pese les mbonga libala nini tout ça balo line makanisi nae ah moi déjà que non na pas balinga na longi ba mo basi msusu aloba to kabona te nge essentiel basi ba changa alliance na lata roba pembe eza ne belenga na lata roba pembe ta na 50 ans ya solo malgré na yebi que c'est impossible pour na donc c'est impossible ngala kabwana mbali nanga donc na ndenge na linga ke na ndenge pa linganga eloko eleka na katikati na biso ezate et puis libala na biso esimbani donc na babenga ngo nini béton esimbi libala na biso eza Jésus Christ amen donc oya oleka na kati azate ata muto ye na yo oyebisi biso to seka bato même na kata famille na biso na kata ba famille na biso oya oya kuna tongi oya kuna tongi ngepa mbali nanga mobile nanga to fanda to seki abeteli nga liso to seki ngape ozala mama nango tongi mobile nanga na obetela mobile nanga liso to seka yo donc libale eza no bino mibale nanu libale eza te ke boluka babuke mystère o sebeka mobile nanga na linganga te o tso to za ba problème so ndako eza pona intel non eza bino moko ba porte o bébé salibala ezaka na kata ndako na bino moko entre yo mwasi na mobali parce que tant mwasi ozokutana na ba camarade libanda ni tout ça au mobali a habité siko tant mobala oyeba makanisi ne ezala nini pona nga ezala na solo wana mwa mbali na za ba camarade msupe ya bana mibalo pe to fana na bango to msusu na ba via passe ni tout ça mais bango nyos to na mobile na nga yebi bango ayebi ke o eza un tel c'est très important donc oyo mobali nanga yebite donc na koki
na koki ko kangamana ete na kangamana pourquoi et puis ce mobile nanga lobi ke mutu ana na lingete carrément oui il faut ata mama nanga ce mobile nanga bi na lingi mama note na otike mba moko kwa libana na ngeza na ngana mobile nanga na liboso mama nanga to na zana passe mama nanga ya raté ezala ngana mobile nanga na liboso ou bien ndeko nanga azala te ta na zala na passe ndeko mobile nanga pa azala te donc ezala biso mibale na mais première bon iloko o izana kati ngana en fait Serge Julie na libala ya bongo une fois yo moi c'est libala o bimara libanda o tromper mobile na ozo suer libre conjugal na bino oui tu crois que bolingo ezana kati moi so wana est-ce que linga mobile wana to azone yeka ezana mutu mususu to mona ngo mena na ebité na kin kutezaka peut-être na ba jeune fille mususu aza moi mutu na yemo boye peut-être aidaka ina mo makambu monsieur comme mutu na comme proposer na bala tellement ka linga ka été azo barré ya boy na eba comme matina niveau libala pour alinga ka été mais yo mutu wana monique pour moi je ne pense pas que moi sans un bolinga mobile na yo au parvenir que tromper à moins que linga été donc libala bongo est-ce que bolingo eza vraiment na kati olga yango yo Maman Pauline a autant oloba déjà aloba ki yango déjà moni ebele bazo bala kaka tika na bala parce que tel bala ki to parce que je poussani ou réputation na ngeza biante na bala na za mo mutu na nga mo boy yango na ozo mona que bazo sala wana olingi mobile note c'est vrai que dans l'amour bref vraiment elle a qui s'arrête tout elle a ligné tout ça mais fidélité et ça quand même bref pour elle a qui s'arrête que tu crois vraiment que tu aimes ton mari tu es avec ton mari au lingo c'est le roman théo et que ça les passe tu vois et le honnête en fidélité et c'est le roman boy ça blesse et ça brise le cœur voilà ça brise le cœur. Oyebi déjà que ekosala mobile no passe ma case mais tu le fais pour osala mutu soi-disant oyo lingaka est-ce que tu es vraiment sûr que osala donc on a vraiment sûr que tu aimes je ne pense pas donc on a vraiment na oyebisa ndeko na biso wana premièrement yemomi yeba que moi si wana vraiment alinga côté pas tikala ko linga yote parce que moi ça libala na ndimite moi so azana bolingo na fiske sika o bolingo eza tandambu tozala atala banda kwa libala soko zo souffrir mobala zo se comporter malamu te mais le fait que tali ata bana to lingo sa elo mo boy o moni na sala ta boy mais so tali kana fiske bana o ki motema moi bien fait na mo botali motema bo mama ezongi obiki ah na koki o sa boy te na koko suenda kumbetu na nga ya libala te na ebité pe moi so wana za na été que jeune fille bazo ke na libala sika aza moi so avandi na libala o penda mama asa koli quoi et puis algana kati yote au moins pas mon mbali c'est un peu passable nazo encourager ba kinduma mobali oui eza na moi mais pour la femme c'est trop sale c'est trop sale ouais parce que ça grave au moins moi si akoki po ye la pe mobali bano na ndako baza ba rompe ya mobali oui moi c'est encore oui eza bongo moi so azo bima libanda oui okoki ozo peser kuna est-ce que mobile na ça reste à vérifier ozonga na ndako po fandi na opening tout ça ti obotel pe mobile mwana orke mwana ngo ya ete mwana kotika la kata bana mususa bimi pe ka ya mobile donc eloko ando soulever eza très important donc eza danger pas mobile a okeli na ba eza gravité na ba couple belé ba meka otala situation wana eza na basi ebele basala biloko wana bandako na bango ya mabala parmi bano baza na bango ya libanda pe bazali parmi baso ba se comportera mabe wana donc to beta c'était na bino vraiment eza pasi bo sala soni na ba famille na bino bo sala soni na ba na bino na mabala na bino na mibali na bino donc bo meka un peu ko changer bo changer vraiment bo changer ndeto lo ba émission zo le en direct lelo toza le 22 février donc bon le 21 février donc bon meka ko intervenir parce que makambo tozo loba donc eza makambo ya pasi ezo sala soni ezo sala pasi basi pe ba congolaise bozo sala soni na société na bino donc problème sous ces eza ba parents o bobalisa bana te ka pona senga obalisa bana bobalisa bana te ka pona nazwa mbongo bien la tali puta batu ba mona ke na balisi non
il faut bozwa kapé temps na bino ya ko éduquer pe banango bo balisa. Il faut bozwa pe temps na bino. Donc eza nécessaire pour nga na yeba na oyeba na kenda e papa pale to soigner na mobile na ke papa pale na ese papa na lingi na nga lisusu yete tala boy. Tant on a yo ko présenter na famille na ba tuninga. Est-ce que vous êtes sûr que vous supportez nous? C'est ça. Pour to lingi to kele après le boya ozonge la biso o boy. Mukola liboso to swana na mbali na na kimimba e papa pale na ese papa na lingi na ngai sumbali na teni na opesa papa na mbote Kazembe Gérard na Allemagne. Ayebi singa lobi mama biso nde to swana te. O kanzinga na mama bilo nde to fani boy to swana te. To swana rapé. Mais kanga munoko na yo mobile na beta yo mobile na salonini etalika yo na mobile no eza mbali boso na suka no koya kalisusu ate po ngape na mama ya bino to bunda to swana rapé mais to bongisa ka biso moko to ki mamba pa bino ten donc eloko ane te yanga donc na yebi ke ce problème na zanga ne ska okimate. Donc to potana na ngoka na ndako na biso esila koko na nga o aboti papa na nga banda yebisanga mwasi ata mobali abimi akei na ewapi yo oza mwasi otikalaka mwasi. Donc mwasi abomba salita mobali na ye. C'est ça. Mwasi abimisa salita mobali ne libanda te. Mwasi soko zi salita mobali no komo bimisa libanda obomi libala no. Donc, et pourtant, les lots, tous au monde, basi bela, ça moi ça libala, mais salité un dak naie, donc dak n'est pas secrété. Secret n'y a sur un dak naie libanda, m'ga coûte mobile wana, boy bombal langa zaka boy. Azok finga na mobile a balaye, azok kenda ko critiquer na mobile naie. Azaboy, na éviter. Dans tout ça, il n'y a pas l'amour, parce que là où il y a l'amour, mamba boy que ça la ma jamais. Ma maman a biso net nga personnellement maman nangai avant de na papa na biso il y a eu des moments où biso to tkala avant même bana miki papa na biso soka keya na ye au moins la to vanda je me rappelle encore to vanda ba une année biso ka na maman na biso a comme oteka pas s'occuper na biso après ce qui combien de temps papa biso yo ya na ye pe jo ngwana la butu bitumbe sa matena était soit convaincu donc voilà. Donc, na évité ce qui a convaincu nini. Na évité donc ba solo li ce qui nini na évité mais ce qui ba parents la biso ya kala. Ba maman la biso bazali ko supporter. Pourquoi biso ba sia lelo? Toi suna motema na te ya supporter. L'amour se supporte, hein. Quand on va il faut se supporter. Hein. Tout le monde déjà moi si ya comme bimi ça m'a rambanda kuna libanda on a zali sous moi si malamte. Tu vois, na nenya kaleza qui que problème ezali neti ngape na papa na biso maman na biso na tout le monde na place ba bondate hein. Na tout le monde na place ba soana te mais il y avait de problèmes. O babando sou qui sango peut-être biso ba tout na ndako to ebite mais ils sou dans la chambre. Tu vois, c'est ça une bonne femme. Femme azate karaque oh moi problème moro boy directement les yo ana libanda o tanda mobile no y a pas d'amour, y a pas l'amour entre vous. O lingi mobile wana te parce que so lingi o yeba comment ko supporter mobile quelle que soit gravité à problème. O yeba o supporter mobile non. Donc c'est ça. Oui, maman Pauline. Ouais, ils ont des Serge la lobby donc moi s'il faut yeba supporter. Non, pas ça conseil, na basi ya mabala. Na libala babimisa secret nyos to yanda kunote libanda na obetelo o eza likolo mais o eza na kati oyeba na obetelo te to solo na biso masolo likolo ngeza ebele bayaka mususu na ye ni pane na fande pane mabetela nga masolo na chambre te na fande pane mabetela nga masolo nete c'est ça une femme sage oyo yaki pemena po yo ba masolo ya chambre nga yaki pemena po yo ba masolo ndaku nga na obetelo o eza likolo ya biso mibale mais o akati ya se na obetelo te pe basa mabala bazo mayele oui il faut pas zomayer parce que obete la mutu secret na oti na seigneur to bimisi likolo ozobotani obotani na ndakuno obotani na katanda kuno parce que tant vous secret no nyos to ndaku secret ya se ti na kata famille partout ezali banda elo ni no obotana katanda kuno obotelo mo kama longa ta moi si normalement abomba ndaku na e
mwasa bomba ndako ne mwasa bomba mobali na ye nga mutoko ko yo yebisanga namona mobali no na mwasi elobe na ngelote namona mobali no elobe na ngelote siko osandeni po lobele lote elobela ngelote parce que ngana nu elokeze pa na ngai na motema non eloko na eza na motema na nga naza sûr à 100% na mobali na nga confiance donc naza na confiance totale na mobali na nga sikoyo soko yo yebisanga likambu na yo wana ekota pena na motema na nga siko elo ni esala ke confiance eza soute na couple kasi tango déjà bozo kosana o akosi muninga boy o akosi muninga boy normalement emon elakisaka na kati ya couple tango bozali elakisaka emonanaka nga bato ebele baya mpe bayebisi mobali nga mwasi na akosa ko boye na boye toseka bango mutu mpo ya yo fungola miso na mobali no abengisaka bandeko na ye ya yo bayaka te etali yo surtout awa na poto kisongi na bafamille yango nano eza te mais yo olingo ya okota na kati okota oningisanga te yango wana basi ifo baza ferme neloko yo lingi nanu kocha nanu amour nanu liboso ata se complication ngo eza ndenge ni na kati ya ndako na bino tala na ebandeli na bino bouta wapi donc il faut tala toujours ebandeli ezala ndeni ni bouta il faut tala atali kamongo ya makasi nini tano ba bon moment obo passer ensemble na mobali no est-ce que ezala kana mabe malamu ezala te mais zo malamu wana zongisa ngo na mutema no fanda malamu wana ke yako boma mabe donc eza normalement ndenge wana mais au pe na moni eza plus important na ba couple eza que bonzambe pe ezati je suis pas là pour prêcher mais bonzambe pe ezali c'est vrai. Parce que si bonzambe ezali et que tu crains vraiment l'Éternel pour commettre ma bêtise, tu vois. Eza bato belé bazo samela mais ba hypocrite. Ba que juste église au monde à couple ba to so na namba ne na ndako mais yo na na tongo akia samela esango samela nini otiki moto na ndako na parce que bible yango moko ebisi biso que boni sana na ndako avant que samela. Donc ba hypocrite bazé belé to samela ninga bosolo to tsanzambe na kata ba couple na biso yebi ke mobala azawa mwasi azawa mutu botana katikati za Yesu Masia botie na katikati parce que ceux ozana bonzambe ozana crainte ya nzambe ozana bobanyo na osambali no mabe takuta infidélité zate parce que Bible non ne peut qui en infidélité moi ça azobanga nzambe donc voilà ozana donc il faut que tu prière surtout eloko liboso na ba couple na biso prière plutôt ça na ninga bosolo na ninga hypocrisie donc voilà c'est ça où ils ont manqué dans le couple où ils ont divorce par-ci par-là mais bon divorcer ba bateau ba qui na l'église c'est ça même na ba église toujours vivre bateau na bazo qui d'église bango na ande bazo sa mabe donc confusion songi donc na éviter vraiment na éviter ce que za nini ce qui photo na corriger mabala libala mutu ba panzate kasi une femme est censée baroya okosa yo ndimi non libala mutu ba panzate so moni libalo e panzani eza libalo eza donc eza libaya na likolo bomo na libaya menacé ezala déjà ya kopola tant mutu ya nyati wana et puis wana vraiment za raison maman kasi libalo eza panzaka te surtout libalo eza na Yesu Masia na kati muto ya panza ngwa yango na loba ba sama na hypocrisie ba ke sa ba ki sonya mabala batu mwasi pe tellement bonzambe pe ezalité ozo sambela na yo pété ozo sambela hypocrisie ale ba ko panza libala no facilement c'est parce que yo mo ozo yeba sens libala tozo yeba ko banga nzambe te nzambe aza na kati ya couple na yo te voilà tu vois pe moi so azo banga nzambe oyo peut-être bakoki kopanza libala na ete za mwasi azotambola na droiture donc yo so ozotambola na yo na banzela na yo ya zigzag eke bato bamoni yo to bana na yo moko bamoni yo
quand même olobate que Sœur Julie olobate que ba pandi libala nanga alors que mobali na yo soit mobali na yo nda kangi yo ce qu'on a faute soit no attribuer on a batute donc yo mon mitala loba ke ngande pourquoi na sala ebo pourquoi na sala ebo yo ozo problème na yo zo latise ngo kingande latise ngo mutu boye ke kingande nda bomi libala nanga parce que quand ndenge Sœur Julie ndenge plutôt ma Pauline a oucho expliqué biso tout à l'heure libala ba panza angote libala evandi sami vraiment o eza soudé ba panza angote parce o eza soudé mais o eza soudé te et que bobani nzambe pe eza te ba so que eza soudé so libala eza soudé te donc eza na makambo eza ya c o batu na likolo bomona boyebi te bomona ka mwasi na mobali boyebi te na kati boyebi te na eza kande na lobi libaya eza likolo bomona ka libaya likolo boye na kokocha likolo na leka mais libaya parce que ça le quoi tombeau blanchi là libanda bomona ngo décoré mais na kati eza ya kopola squelette apola donc eza te ke o soki libala bapandi libala basali boye nga mutu alobake nga na seka bato baloba he bapandi nga libala nanga yo mo mutu pandi libala pe bana opanzela o libala yango na bapanzi libala libala yango bapanza yango bato wana nde batindaki yo ke kolinga makangu libanda po bango nde olobake batinda ye ngai nalinga makangu apres nde baye bapanzelinga libala batindaka bato bazali mais ça dépend de la batindi oui moko so ata batindi ata 1000 personnes batindi et que yo oza femme moko boye oza ferme oza une femme de caractère est-ce que osala ngo jamais voilà osala ngo tellement tu es une femme insensée et que mutu nyonso akoya bi mbala moko bamsu bele batindaka bato ki olinga na yo linga na mutu boye aza ne bien te aza ne boye so oza une femme insensée ok olingi tu vois mais une femme de caractère une femme qui craint une femme et que non on mi pesa respecter ah ben non pe moi so azo bomba makamanda kuna ina ndimite parce que yo za yo moko déjà oza bolumba ndaku na yo ozo banza ko na ye peut-être pas Sœur Julie talanga na foyer na nga boye boye na ye pa maman Pauline nga kuna boye écoute peut-être maman Pauline a pesi nga conseil à malam Sœur Julie singa binanga yo comme ça ya ta sai makam na yo na okipaka ete donc c'est ça et pourtant soko bomba ki salita ndaku na yo mais jamais nga ozo conseil wana parce que ba pesi conseil oza mutu ko ki po vandi eza bato musu baza faible ovandi boye conseil wana jouer tellement la psychologie na yo omonika na sala ngo mais au sala ngo après yo wana déjà parce que yo moi ça libala yebaki ata soko bomi libala no na bo salité ya bongo eloko wana etikali na mitu ya bato donc mutu moko ta kolongola ngo na mutu na ye alobaki donc ozala ata après 10 ans moni fi wana libala ne kufa parce que ça la bo ba biso to e potosika mais to mona ba la kiso mama moko boye omoni mama oyo azana mobali na ye mobali nakanga kae na mobali mususu na mbetu na ndaku et tout ça yango libala ekufa mais ça m'a embelé kakalati mais etikala de etikali caché na ye donc yeba conduite na yo moi ça libala et ko kanga makayo tio ko kota na mabele à moins que changer pays to kende na yo a to changer pays ça na ba okaka ba omona yo ke a koma na pays moi ça na koma na pays na moi ça na boy eza réputation ba somba ngote réputation va somba ngote yo moko faut yeba ko garder réputation na bien sûr yo moko il faut yeba ko mi pesa respect parce que moi so ozo kendo lokota mibali libanda nanu opesi o mi pesi yo moko respecter opesi mobali a pesi o valeur respecter opesi famille mobali na yo respecter opesi pe famille na yo moko respecter moi c'est libala il faut mi pesa nzoto na moko respect à partir na batu ba mono ba respecter ta famille neza ya kopola batu ba respecter famille wana c'est ça pe po ba respecter mobali na yo ezo senga yo moko mwasi na no banda d'abord ko respecter mobali na yo yo une fois moi c'est libala ozo ke ozo mibali libanda premièrement mobali na yo vraiment nani a respecter lo ye fidélité, c'est pas une question de moralité, mais c'est une question de considération et de respect de soi-même d'abord et de l'autre. Yo morona nous banda komi pesa respect non ya kibon yanzoto na yo. Kibon moi c'est libala. Donc ça bengo moi c'est libala. Vraiment. Yo momi pesa
non respect opesa pe mobali oza na ye respect oza madame donc oza mwasi ya mutu oza madame oza mwasi osoka leki mutu nyonso tomona yango ata na Afrique tout partout soko kesika moko une fois que tu es une femme mariée bazo considérer yo madame bonjour donc bazo respecter yo mais bino moko ba madame wana ko bozo yeba la bino respect o bozo na ngoto bozo ba valeur ezaka na bino te donc bozo mi sambwisa bozo bebisa valeur o ki madame wana kat na bino ko eza nango kutu na sens te ti muto okoma na niveau respecté yo te donc yo moko muto olingaki ya respecté te yo moko muto ofungoli porte bah oui. Parce qu'on doit respecter une femme mariée, une femme mariée, bah, ok, ce respect, bah oui, c'est une femme mariée. Mais si on est déjà une femme mariée, donc nous autres, nous moutons sur ah oui, à mon ango, oui. Aïe, sopende, asimbi. Problème sous problème sous pesani ba couple sous César. Obali moi ça y est bébé koleka mobali. Surtout baso ba eba mingi. Moi ça y est ba mingi koleka mobali donc mobali yo mama ka tu te ko eba mingi peza malamu no. Ezanga ko bakisa na ko eba mingi na wana po vanta libala na audience. O sani mobali na yo. Na katiote omoni eza mie mobala bala moi ça y est bine na mingi te. Oui, ngana conseil mibali kolinga ba te moi ça laksa ko ba makambe belé wana ça sala kala. Vaut mieux yonde ou apprendre à makambu et ça la mieux parce que tant qu'il y a quoi apprendre au kokite yanga na bima libandati tant qu'il y a quoi apprendre au makambu moi c'est yebi déjà belé donc à ça vivre ce qui n'a mi bali 50 ala yo okutana na otamsu yo okutana kana moi ba jeune fille mi balé donc et ça la catastrophe kaka suka na ngwe suka kana catastrophe. Et belé bazo sala donc a outi na famille mo tam susu mutukuta kipaki azata okene ko sala kinumane bana tongo tipo kwa ndenga lingi da banda kinumba na aye ko se retrouver na pota zumwa chance loko pamba na zumwa mbali moko ka pona azala rideau na ngakaka ba mona ngaka kenazana mbali ale akomo sakana na mono tinate po oya zwa kutu baleki na bango yo c'est ça donc vaut mieux qu'on soit moi so ayebe le côté. Donc, à apprendre, à yebi na ye, mais à apprendre mingi dépendant mobile. Parce que moi, ça yebi mingi, azomi mona komi mobile yo komi moi si. Pona nini, pona ya sa timba yeba déjà mingi koleka. Liba les éléments boyés, ils sont sacrés. Donc, tous les liba la tenette, moi, balle, moro boyé, tu entres quand tu veux, tu sors quand tu veux, tu fais tout ce que tu veux, na liba là. Donc, respect à liba les a vraiment été. Pour tous les locaux moro boyé, il faut qu'on batte l'angle parce que Bible, nzambe moko azoye bali maramba liba les la kisi nini. Tant on peut se que liba la topa la na boyé. Il faut te payer un respect. Il faut le mot boyé ça y a respect. C'est le mot roté tous on caneti balle. Omoni. Excuse. Yango tomona ba te belé mabala ezosi manango surtout na poto ba divorce na ba divorce belé. C'est ça yango ba divorce wana nde il faut diminuer to ya ba divorce na poto et diminuer. Yango tous a besoin basi ya mabala poto bozala ba modèle bozala ba exemplaire. Bon mais quand un peu copier ça va oh musu no ba balité posa ya ko bala. Parce que tout le monde ba musu ba bala nika alelo après une année ba kabone na bango. Tout ça, ils ont léqué la biso dans ils ont comment boé hein pena poto pourquoi tu vas vendre ma balate ils ont des mois ya ma bé ya divorce na va na poto tonde ni maman pour ata vendre mais soza na bonzambe te so ki oza bonzambe zo ba tu msu peta msu sazane penda pe kati na bonzambe penza pété mais tant ou déjà azo respecter mon bal nga koko na nga bandalo bananga abanda ko lobana biso abanda yebisa biso mobile nanga mwana nga liboso ya mobile nanga plusieurs fois ba ne balingi ba meme na poto abi bo meme nga na poto mwana nga liboso akufa vraiment mon niveau bolingo donc ozomona niveau ni na bolingo abanda benga mobile ne mwana ne atake matanga atake wa bifa zonga mbang pona ya olambela mwana liboso donc azo battre la libala ne mais biso basa lelo ezata msubo kefet na mbali boye telema yo moko ya kozwa biloko omona te mbali msubo ya kozwa biloko
Vraiment. Tendresse. Tendresse exacte, mais yo aussi un mbala peso tendresse. Yo zo pesa mbala tendresse, dose la tendresse ndeni. Surtout basa poto balobi baza tendre ata mokete. Vis-à-vis mibali na bango. Yango nde ezo sala ba problème na kati ya mabala. Yango nde ezo sala ba problème na kati ya mobala. Pona banda kumsusu eza mobali yo pe fo kombola Mais poto pe na poto eza bongo oui. Eza bongo te. Biso bango ba basala ngo na poto eza bongo. Mais non. Et en dengo na ta biso to abasi to ba maman africaine, to ba femme africaine. Mobala kokyo edo mais ça tout le temps. Et puis ça on a volonté. Et après devoir na yote. Et ça devoir na yote. Il faut ça on na bolingo ya motema na ye. A aider yo. Parce que biso total akata mususu mobali un tel kutu akombola randa kwa sala abo. Mais tant mususu ezala makamususu mobali un tel wana salaka tant mususu nanda kuna sala mate mais makamususu mobali na sala na kata ndaku na yo mobali ya un tel wana salaka te. Donc yo ko comparer ndaku no ndaku mususu te. Oko comparer ndaku no selon yo. Selon dengo fana nanda kuno total na ba mama na biso akala Afrique lelo basa mobile nanga za tendresse te apesa nga tendresse te tika na solata na téléphone na zora ba tendresse na téléphone vraiment moi ça dit pas là luka zo ba tendresse na téléphone est-ce que ça va na téléphone après avoir que za tendresse na téléphone rendez-vous hein yango na profiter na pesa moi so alibala avanda na libala mobile na ya za heureux Bibi Shibaelo, donc na peso ba gros bisous. Papa Didier Aïna yemo okuta lo ba donc ma femme a bien fin du monde. Donc Bibi Shibaelo bobal na Didier Aïna lo ba fin du monde. Donc pour na yé mosusu azate à part moi si na yewana. Oh mon ba couple bon. Bobal azate tellement heureux oh na yebité. Lokwa maman Doris, mobile na benga ke mère Aboupia. Aboupia donc clôturer ma solo. Donc ya clôturer ma solo. Ato où tu as pas to les canaux te pas ya ça clôturer ma solo. Donc na libala il faut harmonie moko ezala. Na libala il faut mobala sentir kaza aimé. Ezate que mobala o sentir ku tout kaza aimé, azalo kwa soki mo amsala mo boye. Mais yo zo luka tendresse c'est pas mbali. Donc, ezali, yo il faut pesa ye pe tendresse, ye pas pesa tendresse. Azong selo. Yo tango pesa toza soda na katandako. Nzoto eza soda makamnyon toza soda. Nzoto eza soda. Kasi oza na forme ba soda. Nandaku lisuki soda lisu na katandako. Siko oza oyoka pesa tendresse. Mobala ngo pesa tendresse ndeni. Atoza en forme mobali, sala na ki mwasiti. Moi qui moi si moi tendresse moi c'est ça que ozala na nzota mibali makamnyon stu ya mibali non moi si fois à moi si na katanda kuna ye donc comprenez que ça ambiance donc moi si il faut luka toujours kozala kolinga te moi si ozala likolo ya mobali moi si il faut olinga ko toujours kozala na sa mobali ngebele na mboko babenga nga yuma mais na yuma te c'est ça une femme en fait. Et bien la benga nga yuma ba monela e misu pe ba benga mbala nga yuma ya na oki yuma te to ana biso ba yanke na nde na biso parce que na libala yuma zala nete yanke pas zala nete to za biso nde moko donc eloko basi faut pas comprendre yango na kozo mobali no yuma te ou bien kozo moi sinon donc voilà tout le monde appelle Oti to le grand peu koyamba allô oui allô oui. Oui, papa Abisso, c'est présenté comme bon nani. Voilà, naza comme on a Isaac Choued. Ah oui, donc automé na sujet na Abisso à l'élo. Il y a ma femme mariée, ne pas c'est la puberté dans kata mabala. Tu as un mot à dire sur sujet na Abisso à propos de sujet na Abisso toujours débattre l'élo. Bon, en fait, nous avons vraiment invité la Bino Boyambi na plateau. Je crois que avant se défendre vraiment le problème est que c'est bien bon. Mais si on n'a pas exception des amakasses par rapport à Basso, on va expliquer ma balle. Aujourd'hui, on remarque que non, la plupart des femmes, que ceux qui déjà m'ont
ndenge botozolo belango toza na communauté za libanda ya mboka ne toza na Europe mais il faut maintenant dire kobeta c'était que non tellement mundele moi ça zo Afrique bazaki bien na mobali na ye aye na Europe akomi awa comprendre ba avantage wa pesa moi si ce sont la plupart des femmes de bakoma mabe bien sûr que mabe za na entre moi si na mobali mon bal à cause de la parfaite moi c'est pas cause de la parfaite mais ce que le tout monde a mis souvent ceux qui tellement na Schengen soit na Europe ne toza bo la pesa avantage pas à moi si bah c'est comment maltraiter mes balles na ndako la sac na bango donc très cher je j'embrasse vraiment les idées ya maman baisser un peu son ya radio na yo pour to yo kana bien baisser moi mon question ya radio. Ouais, je disais, j'aimerais que non, votre invité vraiment, il partage vraiment ma idée nazo embrassant où je suis, nazo partager ma idée nae. Mais j'aimerais vraiment que non, Bobeta vraiment c'était le parce que les hommes bien sûr que tous en ma belle habitude ils en toujours, mais ma belle on appelle les autres se survenir par rapport na OP ni bali bazo kutana par rapport au monde que moi si na utaki ne Afrique soit balingana awa, mais moi c'est tellement bien que non nenga za boso ameki na okende pas mila au salabo donc nazo vraiment kosenga na invité wana za na vraiment beta vraiment c'était afungola pena mutema quoi azo pena tana ye vraiment beta c'était na bande quoi na vraiment bazo bakomona mibale lokola ba sac na bango mibale lokola biloko mo parce que couple senga compréhension ningi to ebeli makambo depuis pe baboti na biso ningi balakisa makambo senga compréhension oyo ki moninga tendresse eza réciproque mais oyo komi kaka flèche ya aller retour ezate wana fototika po ouais ils ont sous makambo ndenge sengete mais kotika pete mais esenga toujours compréhension ezala mais tendresse ezaka longo eza réciproque ndenge nazoka invité azoloba c'est vraiment réciproque mais ce comme ka flash aller one il faut keba parce qu'il faut tala quelque part wana eza sous louche peut-être tendresse ngo oyo ozoluka na komo la tsango quelque part pour il faut l'examiner na katsa donc voilà ce que je pourrais dire comme intervention na thème na bino boza na mko lelo. Donc si tu comprendre bien ils a peut-être mibali bazana bango tendre mais ceux qui vont pas les attendre moi si akobima libanda te donc na éviter ceux qui peut-être dio pour une infidélité à moi si qu'est-ce qui pousse une femme ya cause elle infidèle. Bon ce qui pousse une femme ya cause elle infidélité et où t'arrapé côté à mobali ce mobali pe à cause d'un comportement honorifique par rapport à moi sans olingate infidélité peut au côté de la sa famille mais soit déjà infidélité côté de la sa famille par exemple par rapport à mobile à commettre c'est à lui toujours mobile sur la zone bolunga moi si na que moi si pas compréhensif par rapport à infidélité mobile na peut pardonner non, et peut toujours pardonner sa femme. Ici on parle de l'infidélité à moi si donc on le la plus infidélité à moi si. Et puis infidélité moi si vraiment Bible vraiment péché on pena ma case Bible pena beta pena c'était ma case donc na moi soit infidèle par rapport mobali nae ceux qui infidélité côté na kati ya famille le pardon doit revenir na mobali ceux qui mobali a eu pardon wana femme wana il faut atika la paix bon et en plus ceux qui ba comment que ba balana penza dans mariage nyonso mais ceux qui za ba banti ba niveau wana et osenga siko que non mobali pe atika la peine wana bala susute pour infidélité côté à moi si pour maman ceux qui sont chrétiens faut à la peine que tous les mélange soit infidélité côté à moi si c'est à la femme aussi à refaire vie na mususu pour mobali côté la tête ambra ça va bloquer les andeng wana pour moi je dirais que non infidélité côté à moi si vraiment Bible vraiment pexami et pexami vraiment et beta pena c'était place wana donc on a vraiment infidélité à moi c'est abomination donc ils ont loko to ko accepter jamais. Exact. Infidélité moi c'est zelo mo weza lisumu moko boye na Bible ba bela ngo bato mabanga ezo kotsali wana kata ndako mabanga donc eza zelo mo boye ezo dépendre ce moi ça infidèle ezo dépendre mobalo azana mutema munene koleka mokili mo pour pardonner pour esimba te pour motema ngo wana vraiment. OK, merci très chers parents. Ok, merci vraiment. Na pesi vraiment invité à la plateau mbote pene belé pour je tiens vraiment que non vraiment partager ba idée na bien non. OK, merci Mingi. Merci. OK, merci, au revoir. OK, au revoir, merci. Donc voilà. OK. Ndeko na biso alobi likambu ya infidélité et puis alobi likambu ya basi ya mabala tellement basi na poto na Europe. Donc tellement bazana ba facilité belé
donc baozo esu mibale lo côté likambo na bengeli obengeli mobali mbila likambo sali boye normalement ils a dinte ya mwasi donc mwasi faut za mwasi donc tokoki koya ko adopter nyonso tu ya mindele toyo kuta te donc tokoki koya ko adopter nyonso tout est parce que biso moto fa na ba Afrique na ba famille na biso na ba parents na biso totika le monde na biloko wana te nga maman na nga zalé vraiment mariée te ya botenga trop jeune donc ezalé kaku azuize minanga botenga trop jeune mais na fandi quand même na koko na nga côté maman na fandi na koko na nga côté papa donc natikali komona ouais natikali komona mingi na bando africain te ba koko na nga donc natikali komona makambo wana makambo ya koko babundaki après koko soki akiko benga basoda soki nini natikali omona ngotin donc baopunda baosilisa bitumba na bango kaka bango na bango kuna esili bino mpe bana ta mosuku tu boyeba kutu te bike bitumbelekaki na kati ya ndako. Mais pourquoi biso en Europe? Parce que ça misu pe ba fa na kata ba foyer ba parents na bango ba moni pendeni ba parents na bango ba vivre. Pourquoi pas to ko adopter système ya mboka na biso to adopter système amundele? Il y a divorce hernion so donc yango ne loko na oloba mwasi tango zui ndenge koko na banda oloba tango zui mobali mwana na yo. Donc na osenga penza na opesa cassette moko. Donc, balekisa place au koko na biso azan na Afrique. Mais atinde la biso cassette. Moi si nyonso mobali azala mabe. Mobali azala soki ndenge nini. Donc moi si ozan na droite ya ko kende ko kangisa mobali na yo ndenge na poto kuna tozo yoka. Ozan na droite ya kupanza libala no po makambo ezanga tina. Donc moi si faut zala moi si faut se respecter. Donc moi si so koti na libala oui berere et ça la matam so kende libala moko esimbite tango o koti na engagement mususu il faut que l'engagement ne kende tina suka c'est ça mailo moko olobaki tout à l'heure à maman Pauline que tozo landa mindele na divorce mindele bien sûr tozo amboka mindele mais c'est que nga na remarqué mindele c'est très rare kuta mindele azo tromper mobali nae. Mundele jamais à mobile, à marié en même temps à tromper. Mundele, ce qui a moni que ça ne va pas à divorcer après qu'il a sali vie nae. Donc voilà, dans le sens où on a biso tozo landa mindele te. Ouais, normalement parce que mundele azaka un peu. Bakawana eza normalement bakamuko eza ya moko. Atape na kati ya mindele eza nango. Infidélité. Oui, atape na kati ya mindele eza nango. Mais c'est pas trop comme la biso, oui. Non, na milieu na biso pesa pe trop te. Oui, na milieu na biso pesa trop te. Eza bakamoko rare. Eza rare te, eza vraiment. Et pas la biso zami infidélité. Bah divorce c'est ça la marque. Oui, bah divorce oui, mais on parle de l'infidélité. Parce que basse ma balle est belé, bangonde to obete la cité. Donc infidélité oui, na niveau la biso oui, ezali côté mibali pe baza ba infidèle ya ndenga mukete. Infidélité mobali oui, to koki ko admettre na biso. Mais infidélité mobali eza eloko eza na kati ya makila na biso infidélité mobali biso ba africain. Parce que en Afrique nga koko na nga koko na nga aboti mama na nga. Azalé na basi mi balé. Azalé na basi mi balé pe bafanda apen le pan moko fanda na next moko afanda kana na ndako mnene na bana nyonso. Mais wani eza sera kala. Ah, eza sera kala te po ti lelo eza na ba mais on peut pas sérieux kala. Si donc la deux premier bureau deuxième bureau non attends tangu mobali azui mwasi yo okendo luka yo pe o prouver mobali ozomba ozo pe mobali poani parce que wana zeloko eza kutu eza esika to uti eza nde kuti bakuti mabamboka na biso ezali donc mobali akokoza na 3 femmes 4 femmes et le bien le monter mais si ko biso na poto poani to cha minene o ki mobali azana na mwasi kuna ale yo pe olobite nga pe nazo mbali moko ko anga nde yuma te
Donc on a mobile et pourtant moi si maëlle oh ayoki ki mobile na ya comme na moi petite amie akoluka plus akende prière aluka nzambe biso na ba église to ebi même na niveau akin surtout zaki non en Afrique au comment na moi si ayeko témoigner mobile na ya comme na vie à désordre tellement qu'il a comme qui moi ça m'a bondeli mobile a changé et tout donc infidélité mobile jamais on ne peut pousser moi si Yépe azala infidèle. On a vraiment tout télémélé catégoriquement. Donc nous sommes là, tous en attendant pour encourager que mes balles, que les a, on va retirer ça lango. Bien sûr que c'est passable et pas des balles. Au cas où est arrivé. Mais toi, comprendre notre façon de parler un peu là. Mi balles peut aux ni na bango. Voilà. Mais et pas mi balles, c'est un peu passable que voilà mon balle commettre moi acte oui quand même mon ipeleki mais pas moi si il y a mes balles les to ben on est quand même moi les nature naturel voilà les naturel parce que Bible on me peut ça donc nature peut enseigner biso que Nandinya nature, moi si jamais au retour zana mbali mibali. Moi si jamais au retour tricher au zana mobali les bandes zappé na mbali na kati. Pour makambo surtout na niveau ya Europe wa tozo mona basi bazo tambola mabe. Ya tozo niveau mondial na Europe te niveau mondial oui mais na Afrique toza kuna te mais biso tozawa. Tout le monde a bassé ma balle vraiment. Moi c'est libala comment se permettre comme na makango libanda. Quand même c'est anormal. Yango toza besoin marambouana et si la na bino pe mibali on teng tozo penet tozio mobali donc tozo avis na yo so ki pe oza na conseil o ko pesa na bande ko na biso mibali oyo bazo vivre na basi infidèle conseil ni no pesa bande ko no mibali o wana et tant que mobali pe Allô Aigle Oh Aigle qui voilà to continuer. Oui, maman Pauline. Ouais, normalement, on a l'ingénieur qui s'en déconne. So pas déconne. So ya Betty c'est à oui. Basi moi si a comme infidèle tant mobile tant msuna makamsu sunanda kuna mbetu tant msuna makamsu sozo kokate yango tinda moi ça comme infidèle. Donc malgré hier à lobby bongo. Allô? Oui, alors, on a toujours à l'écoute. Ouais. Parce que qui m'a posé une question, mon robot. Skype comme saturé, on téléphone. Toyoka très bien. Ah bon? Ouais, Toyoka très bien. Question à poser qui ce que vous avez un conseil ni au coquille au pays ça n'a pas ninga naomi bali oyo bazo vivre na basi wana o bazo subir comportement ya mabe wana ya basi na bango mabala o bazo kendara libanda conseil ni nozo pesa ba ninga mibali wana balimbisa to ba se comporter neni na basi ya bongo le conseil simple on va amener Bible qui non fouiller les péchés fouiller l'impudicité je comprends na sens wana ba donc et la table masanga ba vie na ba petit na ba ngani ke non so okuta na likamwana donc bingo bana nzela nabo ibingo nduluka na nzela nene sibo ba musali bota ngora beshe ni batu mbali ni buzo kana te bibi ni ke so ba mbali nzela mo buzo kana te busandu kabwana ya bo so ngala bota ngara mutana nzela mo ba nene et puis na ko malobola yi donc pour na aigle vraiment donc bandeko ana bandeko ni bakabwana basi wana ya infidèle wana tout le monde a envie de tout voir donc comme pe binemi boso bala ba binemi to kabwa on séparation séparation de division de le va tout bossa na moto zo comprendre séparation on même bi besoin bango séparation ils ont menga bien mais division comme menga mabe zo comprendre na sens wana wa donc tout le monde toujours na menga il y a logique pas bien des autres qui wa division de mutisation mabe diable de mutisation parce que pour la diviser mais séparation par exemple on a bête il y a un va normal il y a un goût de kabwana et bon siko et pas mobile yo peut-être azan mukanda na ntazo ya mukande pas moi si alors que moi si azan la infidélité moi ya haut niveau na bien mutu ba botama na mukanda zala te na mokili ya umongo to botama bulu kasi ndeto to za mikanda amen nga na kati te ndenge sera lobi ke
soki moto oza na mokanda te normalement soki eloko eza mabe eza te ke po yo oza na position faiblesse ouais na comprendre yo mais na yango na oloba na ser eza te ke po yo oza na position faiblesse okangama na likambo wana te eza mabe soki sikoyo okangami ka mpona ozwa mokanda malade euti libande ye ekoti ozwi ozwi mpe mokanda ngo apukufi na mokanda ngo eza esu na valeur nini donc nous sommes tous ça mais nous sommes là sur dans d'abord ils aura pas le droit panier circuler sur la grande montée ils là sont tout jusqu'à ce que le panier circule nous allons pas et comme on va attaquer pas mon droit là alors je rappelle nous sommes dans le même qui ça toujours pas dans le même na mukanda te wana ta msuppose moi si moko chemutema pesa nga mukanda moi ça on pas kufina yo sani donc la risque c'est de quoi eza te ke pona mukanda nde yo bale si la donc problème ana des fois na pesa mingi na bande ko na biso mibale ozwi mwasi oza na mukanda te ezo bandana on ebande nyonso tu oyo yaka okobima na suka eza debut e bandana on ebandeli ne bandeli yo bimi na zoba mwasi pona za na mukanda te après tango yo zo mukanda mwasi azo continuer makamne siko yo kolemba makamango. Ok, donc aigle tout ça na sengondé to solo na yo voilà. Conseil na yo mi baninga mi bali ba yo kango. Donc ba comprendre déjà message nini au pesi bango. Le message est simple. Mais tout comment ni à tout se séparer. OK. Bonne continuité. OK. À la prochaine. OK, là c'était moko ya ba auditeur ya bomoko ya mboka voilà tout continuer toujours c'est Julie moi ben voilà pendant conseil Narolo Baboya voilà allô oh, on déconne ça qui. Voilà, pendant conseil dans le baboya, dans le banane que mariage. Allô? Oh, la personne est partie. Voilà. Mariage, et le comment boyer, institution par laquelle un homme et une femme s'unissent pour vivre en commun et fonder une famille. Alors, tant que engagement, il y a fonder une famille, vous allez ensemble, c'est-à-dire que vous êtes capable de surmonter les problèmes nakati ya mariage. Et moi si boto lo baneti ba makambo ya mikanda awa omoni eza problème ka éducation moi c'est soit za mabe azaneka mabe donc yo lingo faire souffrir mobile no kaka parce que ngo pese mukanda tu es une mauvaise femme tu es une mauvaise femme et surtout les sous moi si ok ko ça la infidélité tu vois moi si azaka na ba responsabilité mon bonakata mariage est très important parce que la femme c'est elle la maîtresse de la maison toto lo bango déjà donc moi c'est so mekika ko boiter mukeye ba kenda ku nomba la moko et baby si yango donc conseil on a opé ça na ba femme surtout les femmes mariées. Tout le monde appelle les côtés du buisson. Oh, la personne est partie. Voilà, concernant la personne, la femme mariée, et c'est que femme mariée aux autres dans moment où une femme, une bonne femme pour ta maison. Zala une sage femme pour ta maison, pour tes enfants, pour ton mari. Faut la femme qui soumise et pas mobile na yo. Zala une femme oyo a ko rendre foyer na ye heureux kolinga te oya ko baby sa foyer na yo parce que ceux qui déjà une femme ozo linga libanda exemple ni opé c'est pas ba na yo
Donc, au pire, exemple, moi, il y a ma bébé, ça bana na yo. Donc, une femme, il faut avoir une femme moroboye exemplaire pour nanda, pour na mobile, na yo, pour na bana na yo. Donc, toti ka vie, ana osa une femme mariée, tu veux pas te respecter. Osa na ba mibali libanda, osa une femme mariée, ba ki oso bébé sanda kuna yo, pour oso se détruire yo moko. Oso bébé sa réputation, oso mi pe sa valeur te. La fidélité, c'est le roman boyé. Il y a valeur. So, il y a comme une fidélité, donc, la qui c'est que ils ont une valeur T. Yo mo oza la valeur T, ozo pesa mba no valeur T, ozo pesa penda kuna yo na ba na yo valeur T. Donc, arrêtons to tika viwana si tout bino ba femme mari, bo tika ba viwana ya kozala, oza na mbali na ndako, ozo tricher libanda. Ce que monique, mon ballon na libanda sepelition. Pourquoi pas au Kendekara otiki ole oke pas mon bali bayo o izoni lisusu na mbeto lisusu o vandi na aso c'est trop sale. Vaut mieux sur monique mon ballon na zo sepelition plus. Quelque que mon ballon c'est mieux. Mais totika viwana ba femme mariée c'est pas bien. Totika viwana et surtout d'autant on a crainte en Zambie voilà. Donc c'était là Isaki émission na bino masolo akati lelo tozaki na sujet moko infidélité à ba femme mariée donc puberté à ba femme mariée na banda ko mabala yango lelo tolobelaki prochainement tokozana na sujet mususu o tokoyoka lisusu o bakoyebisa biso tokoya toujours wana pour te discuter ensemble na bino. Voilà, to se peli, to passer temps malamu na bino. J'espère que basi oyo bazo tambola mabe ba yoka pe ba changer. Toza ate po na osa bino plaisir to po na osepela to nini donc tozo loba parce que marambu échanger bo changer ba comportement la bino ba open na ba kangi bango te et pas mi bal na bango bo ba ke 99 jours ezala jour a moyibi mais mort corps ezala ya mukolo ndako. Donc il y a que jour mort ba okanga o nyonso sala wana e bima na poisa. Donc il est grand temps de comprendre bo tambola na droiture bo banga nzambe bo tika nzamba azala maître na ba foyer na Allô? Je m'appelle écouter le biso na souka émission to yambae. Allô, bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir, on va toujours Aigle. Oui, Aigle, oui, Ezayo. Madame dit c'est Jéline Mazoloba. Oui, tant que ça ça comme malibanda. On non aki ayo na subona. On a continué sur sur ayo na sur la qui sur mon malibala na. Azo sango il va bala muso. Ça, je lui pose une question, je vais à Libala wana. Papa, on va répondre au boya. Mbongo za non na sukate. Mbongo la tala vie na yo, tala santé na yo, tala avenir na yo na avenir ya bana na yo. So ya to pesa ki ba voilà, mbongo sa ka mutute ata ba pesa ki ba o pesa ki ba million papa. Tika mo ça dépend il faut tala pembongo ba olandela ngo moi sanga botaki te pour na bolandela mbongo wana. C'est ça le problème. Yo tant oso zui mwana batu, oso botisi déjà bimisi déjà makila, après na sima oya olandela mbongo no. Mais ça moi sinda bandi mabe. Ouais, attaque tout pas moi c'est bandi mabe. Donc mbongo donc ça sert à rien à la potate, atikane kaka, voilà. Non, et ça la bonne côté. Tant ou moi si ngana yebi tantine moko tozaine Hollande afin de bambula na mobile ba fin 12 ans abanda obotati tantine na moni moyen te mobile sa bota déjà ba net bo sa moni moyen te atiki mobile ake ozwa na ye mobile mususu tant azu mobile ya pa linga bala yi mobile na alobi na ngina bala mwasi famille mwasi ba ebisa mobile wana et on a un problème te yo sala lettre au pesa biso il faut toujours contact na mobile ya bala qui pona mobile wana atika lobota na mwana biso te donc tokoko liambo à deux personnes te
parce que bokoki mpe kozala na problème na kati ya couple na bino pourtant mobali ana ozali banda azolela mbongo nde oyo apesaki ekeza problème mais ntango déjà bosi boboti mbongo wana eza esu na valeur te ke bazongisela yango mobali wana mpona mwana aza déjà na kati donc mais ntango oyo nayebi ke tantina na ti ekomaki mpe bapesi mbongo ya libala makaba bazwi mbongo ya libala oyo bapesaki makambo nyonso tu bazongiseli mobali wana tanti wana pabali bafandi 12 ans babanda obota te mais tanti na ye lelo aza soki na bana soki 5 mobali pesi kakendaki yango wana makambo mosusu ezala yango ntango mosusu bokutani blocage moko eza na kati ou bien lo moko ou bien ka nde tozolobaka bainfidélité omona mwasi obota te soki nde nini o boyeboye eza ntango mosusu mpe a partir ya bainfidélité wana mais soki yo omibimisi mobimba na kati ya makambo wana omona oyo ake na kote ne kuna ake aboti na ye oyo azongi bo ake aboti kasi edépendre mpe na bafamille mpe na mobali soki famille alors koso bazongi famille mosusu ata bobota te isuffit mpoka kovanda na mwana na bango alambela mais parce que oyo tantine wana eza te ke oyo famille ya mobali nde motelandi non ezali famille ya mwasi bango moko ntango bayosenga mwana bango libala baluki mobali wana bala ye mwana bango liboso mpona botiakupe lien wana donc lien ya mariage ya liboso donc voilà papa na biso aigle j'espère koza satisfait esi kozali parce que tokomi déjà kochite na émission na biso nde ka nazalaki oloba donc na opesa mbote na Tino Tabala na kati ya États-Unis d'Amérique donc ye babi grand prêtre donc na kati ya Amérique mutaleki azate Tino Tabala prêtre des prêtres na États-Unis kaka na moni Claude Tabala donc notre daddy donc ye aza sepe na biso ya ifasik donc aza papa ya biso nyonso bana ifasik na pesi ombote na kati ya États-Unis kaka na États-Unis na moni copine na ngai Nicolette Longia na pesi ombote donc na pesi mbote na meilleur couple ya Finlande ya na ngai Ade Poutou na mobali na ye Ambroise Kadima na mwana bango Sarif Poutou ba gros bisous na Finlande voilà Sœur Julie soza la mode de la fin pour la émission. Bah merci beaucoup ya ko inviter nga na plateau. Merci. Et na pesika mbote na balandi nyonso balinga biso na kati ya bomoko mboka Jean Antoinette nyonso bomoko mboka na pesi bino mbote pour continuer toujours kolanda bomoko mboka et vous ne serez pas dessus sans oublier notre beau moment digital na pesi mbote. Maman Pauline. Ouais, merci Nandé pour inviter na plateau na bino donc c'est plaisir à toi c'est pas mingi ko partager auto partager lelo donc c'est la première fois que balasi matoga tout na besoin na yo pour la intervention na yo oui normalement na profiter na pesa mwana na ngai mwana kutu te me koko na ngai donc na pesa koko na ngambote na be na pesa e ba bon anniversaire na Belgique Wilhelmine ba bon anniversaire na yo na 5 ans na nzamba batela yo nzamba peso mayele ozana nzamba peso sagesse ozala na kobanga ozala na respect na baboti na yo et tout okola bien ozala mwana moko exemplaire c'est ça yango wana merci na ba onyos tu balandi ba uti kolanda biso na oh papa Aigle tu es là ok pesa mbote comme tu es na suka ben on a presque un na masa na Thierry aux États-Unis quoi donc la meta tripo na yo pour la Thierry ok ayo na bosa nité à pour LG Peniel ok après LG Peniel biso beto peso bambote oui maman Pauline continue ok donc na sengi kaka merci Nande Boyambing et puis merci na ba onyos tu balandinga donc toza besoin ya ba remarque na bino donc très important ouais c'est important pour na biso et puis onion sota moni na eka koki ko ya koleka abeta sete na likambo etali libala donc aza welcome a contacter biso na bomoko ya mboka akuzala
Welcome na site Nabiso. Nga pe na bosante na opesa chief Nabiso Momo digital donc bambo théâtre koto zali donc yo zara toujours wana na sima na biso pour na coacher biso. Kande mama Pauline na utolo ba suggestion na bino donc ba conseil tous a besoin nango vraiment makasi poto bongisa susto commandé bolingi to koma. Bienvenue Kakesa Nadine Moza ba copine na ngai ba gros bisous sika bozali. Bye bye, à la prochaine. Bye bye. Bomoko ya mboka.com émission donc kuna sokoti na site wana omona makambe bele bakosa binote yango nde mikolo yo wana pena to matio kiti soko tuni nzambe ngona prière biso ka kota na www bomoko ya mboka bino bomona nzambe soko bisa mission bino bino bisa wapi pona site oyo bomoko ya mboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko oyo kende musika yango na pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli 3W Bomoko ya mboka Bomoko ya mboka 3W. Bonjour Bandeko Nanga Nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, Kozapete, Oyo Bomoko ya mboka. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centres bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha yekangi masolo masolo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo babi bye bye ana people